Bote na bino bandeko na ngai ezali muna na kati ya chaîne na bino muna numéro 1 chaîne oyo tolobelaka masolo ya vie baninga na nga bokali sapongi oyo ekomeli nga na matoi na nga mwasi moko abengi nga alobi muna nayebi te so naboma libala so nasala nini nga nakondima libala te mpo na ka ifo kobala nakondima souffrance te mobali na nga tobalana depuis 5 ans tobota mwana moko atrouva marché moko boye na Afrique asalaka baler retour avoyageaka deux fois dans l'année donc avoyageaka mpo na Afrique asalaka na compagnie ya assurance immobilier bato batekaka bandako bato batekaka baterrain na Afrique totrouva esika yango bien evandisanga mpe nazalaka na nga bien nazangaka eloko te ya kolia na nango ya kolata na nango ya komela makambo nyonso na nango donc nazalaka vraiment bien sikoyo muna kala mingi te mobali na nga akendaki voyage ntango azongi baninga na nga eza kaka nde ezalaka mwasi na mobali basangani baza ensemble basali makambo na bango esili ayebisi nga mona 2-3 jours navandi nazoka nzoto na biso ya basi ezoswanga lokola pilipili ezoswanga alobi mponi nazoka pasi boye ye alobi ntango mosusu ekozala mokano ekobima mokano ebimaka biso bana basi tous les mois alobi defa naokaka pasi boye te ntango mosusu yango te yango bima ezosalanga pasi me pasi yango ezalaka bapasi oyo nayokaka te mpo biso nyonso mwasi nyonso ayebaka pasi na ye soki alingi azala na mokano mokano eye te makambo nyonso eye te alobi nazoka bien te alobi bongo lokola azalaki na rendez-vous ne na gynécologue abitika nakende epa gynécologue aexplike gynécologue alobi gynécologue docteur munganga tala nazoka pasi boye na boye boye na boye alobi nazalaki na mobali na nga na makambo ya nzoto na nzoto tozalaki mais 2-3 jours après nazoka pasi ezoswanga so nake suba pasi so navandi pasi so nasukoli pasi makambo nyonso nazoka pasi depuis 4-5 jours gynécologue atali alobi bon nga na opeso traitement mais avant napeso traitement il faut non ozwa prise de sang okezosala la radio 2 jours après radio prise de sang ebimi elakisi que aza na infection wana ebazwaka yango kaka na makambo soki mwasi na mobali basangani donc ezali infection MST maladie sexuellement transmissible monganga alakisi alobi me nzambe merci eza nango mpenza grave te ekozwa okuta eloko te ekobebisa mpe nzoto te makambo nyonso eza bien mais sala traitement ya 15 jours azalaki na traitement ya 15 jours alakisi mpe mobali na ye alobi papa bana papa mwana nazalaki mikolo bien te ngana otango ozongi voyage tosangani 2-3 jours après naoki pasi yekuta alobi ta mosusu mibali defa ntango bazala na bavoyage defa esika bakenda osuba ekozala eza infection asubi ye mpe akozwa yango parceke alobi na nga muna nakanisaki bongo parceke ngai mpe mokolo mosusu nazalaki na esika moko na voyage omonika babus tokendaka nazwaka bus fali nakende Belgique esika nazalaki na Amsterdam nazwaki bus ya Belgique bus yango nake kosuba mona 1 heure après naoki bapasi esala yenga pasi mais 2 jours après namona ekutu médecin te gynécologue te namona juste médecin traitant na expliqué alobi ezali infection urinaire apesi nga kisi moko au bout de 3 jours esili baninga na ngai esili au bout de 3 jours alobi nga nakanisaki bongo mais 2 jours 4 jours et puis pasi oyo nazalaki nango ntango nazalaki na bus wana nasubaki ezalaki mpasi oyo nazoyoka te donc namonaki en mystique ntango nakei monganga alobi te e ozwi infection MST maladie sexuellement transmissible ayebisi mobali nope te boniko yo monanga nani yo monanga aventurier yo kasika nakenda voyage mpo nalinga basi basi baza te donc ozomona ondira na likambo azosiliki abi eza nini nakovanda esika moko te nakovanda kimia te yango ere nyonso ozala na obanga yanga wana confiance nanga te bolingo ezaka bongo te alobi awa résultat monganga akosaka te kombo yanga na yo makambo nyonso boye na boye ntango abangi alobi olimbisanga ye moko mobali arevele alobi limbisanga mwasi nanga kaka une fois si na trompaki yo na ndimi lokola amoni baresultat epuis bayebisi epasala baresultat abangi alobi limbisanga nasali kaka une fois na trompaki yo une fois nazalaki na fete namelaki mingi nayebaki su te likambo nazosala nakutana na mwasi adrage nga asepeli na nga lulinga toke makambo tosali makambo nzoto na nzoto ebongo yo mwasi ayebisi
ekomi scandale abe bongo yo osali makambo nzoto na nzoto okoki komibatela te okoki se protéger te ya solo wana vraiment olingi oboma nga na mwana oza ndoki oza mobali mabe ekomaki scandale sikoyo ayebisi nga ndenge naboma na nga libala muna ndenge naboma libala muna nga esili nga nayebisi ndeko ya mwasi omoni oyo eza lisolo beteli nga naza na chaîne na nga nazolobela bandeko na nga mpe baopesa nga batémoignage baopesa nga bamessage nyonso nga na otindelo baninga na nga bosunga nga ngai nandimi te ke baboyaka mutu kaka mpona asali ekobo bolanda nga bien nga mpona nga ye mobali alobi eza mbala liboso na kosala yango su te limbisanga c'est vrai mibali baza na mo balukuta baloba toujours bongo mpo osi bakangi bango na acte mais soki eza mpenza ya liboso mpo mibali misusu nga mpe namona nazwa nayebi bacouple oyo mwasi na mobali baza 40 ans de mariage mobali esi atrompa mwasi une fois et puis atrompa lisusu te mwasi pa apardonna. Mais tout dépend de couple, tout dépend de relation. Mais na relation oyo mwasi alobi nga naza sous na confiance na mobali yo te. Naza sous na confiance na mobali yo te. D'ailleurs na minute oyo tozosala chambre à part. Yala lesika mosusu nga nazwi na nga nazolala na mwana. Natikeli chambre nga nazwi na nga chambre na olala na mwana. Et puis munganga ayebisi efo asala bateste nyonso mpo ayeba soki mpe aza na likambo. Donc là ebebi alingi ayebisa famille alobela famille nga nayebisi ete omoni libala eza bato mibale ya liboso koyebisa nano famille te otraitango nono yo na mobali na yo lokola yo lobi osali non chambre à part ozolanda traitement na yo tika nono mikolo eleka ntango kobika ntango kozwa traitement loka liboso opardonne na mobali na yo po pardon eleki nyonso ntango kopardonne bosololi yo moko kozala na conviction komona soki olingi mobali na yo okontinue olimbisi ye soki mpo omoni ke olimbisi ye moko vivre so na mobali no te wana bosali bokabwani mais kaka sikoyo oza na traitement oloba na famille opoya mobali nga mpenza namoni eza ide ya bien te ntango mosusu la oza na kanda moni kanda des fois ezaka mopaya kanda elobisaka makambo ebele ntango mosusu après okoloba mobali na nga asali nga mabe mais ezalaki ya liboso mpe ya suka alobi alingi nga abala nga asala nyonso mpo na nga ezali ntango mosusu erreur ekozala mpe ya solo mpo bomoni bandeko na nga omoni na Afrique motu so auti poto bayebaka basi mosusu mpe ntango mosusu apiége mpe mobali atie mpe mobali eloko na kati ya verre mobali mpe kidiba ayebi te ekoki mpe kozala ya solo mais toyebi te yango nayebisi ndeko ya mwasi keba koboye nanu boye te koloba te odivorce parce que oyebi te tala nono yo na mobali bosali 5 ans de mariage tala makambo nyonso bozwi tala bomengo tala makambo nyonso soki azalaki mobali ya sérieux te ongo oyeba ngo kala ntango mosusu likambo ekoleli bino ye mobali alobi mbala liboso amelaki mingi ayebi susu eloko aza omela te azalaki na restaurant et voilà toyebi te kozala mpe ya solo yango wana sambela nzambe mta arrivelaka makambo soki yo omoni ke eloko azoloba eza ya solo mpe limbisa etiela ye chance ya mibale mais soki omoni ke ya mibale azosala kaka mabe wana fotika mobali mabe donc boyebisanga soki nalobi ya solo soki naza na raison soki naza na raison te soki ndeko ya mwasi fo aboya mobali to atika mobali mais oyo na minute oyo akoki koboya na mobali bongo tout de suite te mpo baza marie babalana na lita babalana na civil babalana na famille ndenge alobi asala nono séparation ya nzoto ye aza na chambre na ye na mwana mobali mpe mobali asengi bapardon abi osala nyonso donc atala non batalana non alanda mpe traitement mobali mpe akesala baexamen mpo ayeba mpe soki aza na nini en tout cas ndeko ya mobali bino mibali bosalaka bongo bobali ozoki obima na basi mosusu ata kuta otya protection te ozobima ngulu bongo wana eza sabotage wana eza ke ozomiboma yo moko na famille na yo donc bosala attention bozala fidèle ko fidélité eza bien oza mwasi na yo moko oza na protection ya nzambe oza na protection ya mokili parce que loi ya nature eteyi moto azala mpe bien na vie boyebisanga bandeko ya basi mpona affaire oyo soki ndeko ya mwasi aboya to azala ndenge ngai napesi ye conseil en tout cas oyo ezali
Mouna, Mouna numéro 1 tolobela masolo ya vie, masolo ya mokili. Oyo ezali Mouna na kati ya chaîne na bino numéro 1. Nayebisi bino à bientôt ba maman na nga. Bopesanga mpenza bopesanga ba conseil ndenge nini tokosunga ndeko ya mwasi. Napesi bino ba mbote, ba maman na nga, ba maman à Paris, ba maman à Mpoto, ba maman à Bruxelles, surtout ya Bruxelles po nazara mingi pe na Bruxelles, ba maman à Paris, ba maman à Kinshasa. Mouna apesi bino ba mbote. Je vous dis à bientôt.